question ezali pourquoi pas bon aider pe biso tata to kanga pe na bitambo oyo te boko kangama na mitambo te na tango tete na bino ezosala me na tango tete na bino ezosala te foka bokangama na mitambo place ni batete na biso ezosala te bakwiti masanga mosoko omeli yango mutu esala asu te oyo ça va mais sikoyo so tozongeli Naomi okoya komona ete Naomi ayebaki yango très bien te baennemi numéro 1 ya bana Israël sont des Moabites baafricain bon ye ateki bilanga na ye po akende kaka epai ya baafricain lisusu bamoabite po akende kosala babusiness kuna esimba pete toye komona ete aye mpe kobalisa baennemi ya Israël na bango bana Israël ki ye barute n'est-ce pas soki otali bien Boaz azalaki mwana Betelehem mwana Israël mais Ruth azalaki nani mopaya ennemi biso bana Israël mais mama likambo ezali awa mama ani po tokendeka na makambo etali bino basi na mibale te sino ke awa na banza boza deja convaincu ke bino basi bomonte biso bakuya ya buzoba kotindeka biso to bagene mpo inosaki ndumba mais mama likambo awa nzambe raison alingeli ngai na yo tokoka koyeba mokanda oyo ya Ruth c'est po toyeba ete place oyo tosukisaki avant tokozwa repo na biso bamatwasi bakolo na nini na village bampaka nyonso na batata nyonso na bakata bakinzonzi baye koloba boye tango mama Ruth mama Naomi andimi bapeta nyonso wana bapesaki po ateka nani Ruth batata wana batabulaki bino osingomi bosalaka bongo mwana nyake na libala bokotabula ye n'est-ce pas bamakasu la jeune fille azongi na ndako ayebisaki alobi na atolia po apesi biso kaka yo mama mpe monoko no oyo ekangami oza koyebisa meme papa na bana te ke loso tole la jeune fille mutaye nango nde biloko oyo na Naomi bozokolinga bocouvrir nga naoyi kopesa mwana nga komo Naomi te il n'y a rien de bon chez Naomi bato baza koconfondre po Ruth alobaki nzambe na ye akokoma nzambe na ngai bato na ye bakokoma bato na ngai ya solo c'est parce que Naomi azalaki mwana ya Israel mais est-ce que ye Naomi azalaki kosambela nde biloko oyo okuta mpe na baeglise biso oza kolekaka oyo biso nyonso okendaka na eglise frère sœur église okoki kozala na 100 bato peut-être ata kutu 5 babongo na motema baza na bango te bademo na bademo oyebi kokakenda koboma na eglise si yango kaya Naomi bademo na bademo batondani Ruth alobi ete nzambe na ye akozala nzambe nango eyeba nango ndenge nzambe ya Israel Ruth Naomi aza mwana ya Israel mais nani nango ayebi soki na Israel bato nyonso basambelaka tomoni yango na émission misani na saga bana ya Israel bango baza kosambela bantanga mosi nzambe na ye akozala nzambe nanga Ruth alobi bongo ya solo mais keba akozala mpe presete yo moto oza kotangaka bible po oloba ete po Ruth alobaki ke nzambe ya Naomi akozala nzambe nanga ke Naomi aza kosambela parce que tomoni Naomi aza moto batrik Naomi azalaki dictature moko aza kosala kosakana kutu te na vi na ye nyonso balonga na Betelehem yandi bateka lupango na bango yandi bakende na bamoabiti kuna bakende kosala yandi mpo nini yakufa ete kaka mobali na bana nde bakufa zwaka so babokolonaki soki nazala na mwana nga apesa nyo lokola aza na ete bokende kaka na nzingazinga kolukaluka wana nde modele ya mama nde babiloko bible eza koloba na age okomi nango yo mama okomi mpe mpaka zala modèle ya kopesaka mpe bajeune fille conseil malamu mais par contre toza komona ete bala jeune fille nyonso bakomi trahi likolo ya nzala likolo ya kolata mokoli mpe na isako ye mokoli mpe ngai na kolata oyo ayo liputa nano yoka yango te nayoka yango nano mona te tata mwasi aye na ndako aza koyebisa la jeune fille ke jour nini mpe tokobana kolataka yayo liputa nga kati baloba yango na cadre ke kende koluka fiancé obala comme ça mais sikoyo kolukaluka yango tomoni awa mpe na Naomi ki yango eza koleka na société na biso jour nini na mpe la jeune fille okobala bandeko nanga makambo euti koleka awa tozwi yango na mokanda mosusu te kaka na mokanda ya Ruth kende kotanga 4 chapitre bana chapitre 1 2 3 4 noki boya kolobate verset biblique nio baza koteya lelo eza na verset biblique toza na chapitre mokanda nyonso Ruth kende kotanga place na bokoya koyeba bino batata ete koma bamama baza kojoue batrike quelque soit age ya mwasi keba yo papa mwasi akoki komonte biso bakuya ndenge na ndenge so akokanga biso te akokanga bana biso so akokanga bana biso te akoyeba mpaka nini akokende kokanga Boaz azalaki mpaka mais kobala la jeune fille ya moins de 20 ans alléluia donc eza nini conseil ya makasi ke bamama oyo baza moke kaka batindi bafille na bango oyo kende batata wana kende oyebisa bango mama tindi ngai biso na ndako tolete donc eza ezali malamu te fo kotika ezali wana
oyo ozotinda mwana ntango ozokende kuna bazoyekolaka mwana ngo lobi mwana ngo ozotindaka le mwana wale bazwi ye soko oza na ezali wana peka kotinda mwana yo mobali tika kotinda bana ya basi ya eza bien bana mingi babebi mpona yango ntango okende kuna bajeune fille esusu mosusu bazalike bazotinda bapetite sere na bango epe basheri na bango okende koyebisa ye ke apesanga kingani jeune leki na yo wana petite sere na yo ozotindaka wana ozokende kokutana so na bato mosusu ntango mosusu mpe sheri na yo wana mpe kaka azotiela lisusu petite sere na yo misu akomi kolia lisusu na petite sere na yo awa tomoni yango teke kudia lisusu kudia makeleki awa parce que Naomi azalaki semeki ya Boazi sikoyo semeki ya Boazi aye kolela suka ya place wana kaka mwasi bato nani ya mwana ye lisusu kudia lisusu kudia maki te soko tokokende kosenga ta yo moko oke kotindaka bana yo soko ozoyokaka soni yango na osengaka ozotindaka ozobebisa mwana yo tinda obie mwana ya mobali lokola oza na dans les besoins mpenza bana mingi tomoni babebi mpona nini mama aza kotina le lobi le même mwana ozotindaka bandi kozanga o respect mais na village na Ibokolo batinda bango kaka na bajeune garçon n'est-ce pas batindaka na bakoko na baage nyonso ya solo l'impresseur Jacques Mbola kati na émission ya la vérité bandeko na ngai mama ani aza na bina moki aza na conseil asuka kopesa sapa batika ezali wana bazopesa bana bango mwana wana lobi azwi seme ayoli so molongo tata wana akondima te akozwa ye te même si avani na yo Boazi yeyo te asente nani Ruth lobi basentele yo mwana ye alingaka afiti na elinga ezala ndenge mosusu ekomi ya modele mosusu ale lobi esimbi kuna te ayeli yo nina molongo ya bana yo susu zwa charge nyonso wana atieli yango na mutu na yo nyonso wana kaka mutu koswa bien na banza mama ani toyokani ete émission oyo bino na baselibatero balinga bajeune fille bakende kolambela bango bafufu bacourage nini baza nango batika ezali wana botika ezala fufu ezala nango mpasi kolamba te bongo bozalaki célibataire bongo bajeune bagarçon bazosalaka yango fo botika eza bagarçon bajeune garçon nyonso baselibatare bino bamama botika ntango bazwaka bango bakomi kofinafinaawana lelo nalingi tosimba bapome na bino te napesa bino nyonso bokolia nyonso bolia yango ya biso moko nalingi tosimba bapome na bino te parce que question oyo eza moko awa na banza konzo tosili kotira yango ke jésus christ awutaki na makila ya bapaya bamosusu mpe mona akomi mpaka abala kaka te ni mwana aza te avala kaka ye moko mpona nini azala kangaka bafi ya bato abebisaka bafi ya bato mpo apesa mama mboka mikemike botika ezalili wana eza bien te oza pini avant bokufa bakofuta yango botindaka bajeune fille wana bakende kuna ya me sikoyo batata oyo bazalaki akomi mpaka eloko nde ezosanga ya bana bamoye tolobaki na émission na biso ya célibataire to mariage bamosu aza na don de célibat me okomona na buto okende okuta kuna akanga bafi ya bato mpona nde apesa bango bambongo ye moto apesanga bambongo na soma bakaleson wana eza bamosu mpe bakuba monta ye bino bamama epesa ye saga de façon ke akomi oyoka nkele ya bala apréféré kutukazaka ala azonga na village na place ezalaki bafille baza te ke batika kobesaka bafille ya bato bino Ibokolo komi bafille baza kuna batika kobesa bafille ya bato na osalinga likambo ya mwana likambo konguza kaka moko bandeko bamama soki bokanisaki ete bokoconvaincre biso batata ete Ruth na Naomi eza exemple ya malamu to modele ya malamu mpona bajeune fille balanda na banza batata tozaka tokomi a mesure ya kobuka bino te alire boye na yango tokitisi yango soki bokanzaki tokoya Ruth yandi mama Naomi yandi boaprendre lelo na émission oyo ya la vérité ete Ruth tokolobela ye kaka parce que ye moto apesa biso libota nzete ya descendance ya généalogie ya koya ya koleso sans quoi zéro batata mpe bakwei basikaka te bakwei batata mpe bakwei Naomi zéro bino mpe bamama ya Ibokolo zéro batata mpe zéro kiéducateur na bino wana toza komona yango te mosala na bino ya kotindaka ye sakwe kende pa ya milombe la fafa Boazi batata mpe bakangami na milombe la nzakoma to na milombe la Boazi mama bacourage batata mpe bacourage jeune fille akende olambelaka tati ya kotala mabutu nalingi kotala bino te franchement nalingi kutomona bilongi na bino te bamama parce que makambo bosali na mpaka Boazi esalemaka te masanga mpe moto ekosi eti
esalemaka oyo te atindaki amela masanga nani impresario Joaquim Ezambwana bandeko tika tolakisa bino dene milulu ya mama ani obanga ye komata na hélicoptère na biso wana ya basoda ya po etonda na babombe na bakati na bamisile wana biloko nde wana badolaki yango wana ore bolekisaka ntango na bino kotindaka bazene fille epai ya bowazi botinda baona ka militaire baya koyekola bashimi bamathématique baza koyekolaka mpo bayeba koma futur ya pays toza koprépare il faut bana na biso bayeba bamathématique mpo baya mpe kosimbaka biloko wana alakisaki olobi eza kosenga bato ya mayele pilote eza kaka ya mwana mwasi tomonaki bapilote mosusu ya bana basi mpe omonaki baingénieur wana en science ya basi na mibali namoni bango basi na mibali bazalaki wana oyoleki bobomaka tana bino kotindaka bango kuna epa mpaka bowazi na butu so